Bomoni biso j'espère bomoni biso tozana ya di Bolombo. En tout cas bandeko ngai to yebisibino ke non tozala nzela déjà tozokita kuna na G Arena. Bozomona biso kala mingi te o bazali banda libanda bobenda na rapport tozokita boya ebele po masolo eza Belgique, eza Paris te eza Bruxelles, état d'esprit ezali. Donc vous sentir le nez ou les gars. Et du Bolombo. Nous bon. Oui, tout ça bien Abinora Kaboya épilé parce que Abeta qui na Paris, Abeti na Londres, n'enga lingaki, mais ils sont à la Belgique et plus précisément à Bruxelles. Tolobi que akoyiko sakana ndenge wana te oya ko binisa batu oyo baza ko kufela ba mama ba kufela ba papa batu oyo mboka baza ko boma ya ko boma c'est quoi bango balinga comme ça biso nyoso ba jouisseur lokola Félix, c'est Félix qui est le jouisseur bango batu ba yebo na jouissance mais biso nyoso to ba jouisseur te bakade si le biso do ba zoba mboka eza ko kende bunagana ikei Luchuru ekei, Masisi ekei, tongo biso sikoyo tobina kabina. Non, toza bazoba te yango tobina bino. Elo bosala effort ya koya toza l'ensemble otolobana ambassadeur Fari Ipupa, ambassadeur ya France Afrique, ambassadeur ya ba dictateur africain, ambassadeur ya ba homosexuel, il y a ba PD, tu as un nouveau monde. Pour bazolinga baya ko bilisa ka biso, pour ba distraire biso. Pour la sabango que nous on n'en veut pas. Tolingi ba distraction on a té. Tolingi ba distraction on a té. Donc il faut tobima ébélé et à ébélé pour nato au boycotter concert voilà. Donc il y a un autre bien bino boya ébélé à ébélé. Boycottage est réussi parce que ici nous sommes à Bruxelles et Bruxelles c'est l'état d'esprit. Ingeta, on est ensemble. Ingeta, donc Bomoni ezali wana ezali di Bolombo, badoyen ya combat à la carte à Bruxelles. Donc bino baso na biso ba jeune tozolanda bakulutu. Totika mboka na biso te. Franchement totika mboka na biso te. Mboka na biso ezalika moko tokoza su demboka te toya to sangana to boya concert na kata mboka bat bazoko kufa na este bat bazoko kufa ko bomana na kata mboka na biso kwani to kotika mboka na biso boye boza conscient ba peuple congolais to sangana to sala loko moko bala simoki mbangu vraiment to kolela ndenge nini pour mboka na biso tozoke ne siko na G Arena de poto boya komba wane ko sala pour lelo to boyi yango na kombo ya mvulusi kimbangu o azali doyen pe koko la biso atikeke biso poto buda ko na komba to comment kende siko en tout cas bana nyonso OK RDC o basa on a kata bela so to zana nzela déjà tozokende tozokende kuna makameza ya kubeba makameza ya kuyinda zakishana nzela kia kiangani donc omuntu foka kwani omansaka matamuka kwani mudi peuple congolais yango tolingi bino mingi topesi nyonso maboka mvuluzi ingeta nasengi bato nyonso baza deja na nzela kote kuna tozokutana sasa ipi ekosala bien tokutana kuna po tobundela mboka na biso ingeta liloba ya suka yedi ouais tokutana kuna on a besoin ya mutu nyonso en tout cas boya ebele pona to faire annuler concert wana na présence ya bato ebele et vous allez bien mais biso to a décidé to za la moko to la mibale to la misato présence na biso za nécessaire. Donc trop c'est trop. Toko lingate ke mokili mabasa kana na biso ndengwana.
le Zaïre c'est quand même un grand pays où yoke biso normalement toko lingate ba manipuler la biso ndenge wana. Regardez maintenant, on nous disait comme quoi que les Zaïre était une cachette du revolver en Afrique, mais Afrique de l'Ouest, Zéli a trop, parce que libération d'Afrique, progrès, développement d'Afrique, ils ont dépendre de la biso congolais. Il fallait biso dans les facteurs, mais Africains de l'Ouest, Tali, Zéli, Amingi, ils ont pris les devants. Donc le quoi ils ont pris les devants, ils ont moni bakomiko sekabiso, bakomiko affaire bakomiko sekabiso te mais bakomiko finga biso, bakomiko finga biso. Bon, moi les injures là, les insultes là, je les prends pas d'une manière négative, mais ça sont positivement, on a dit que ça encourager biso, tout tellement, tout se mettre debout. Il est temps qu'on se révolte. Donc, peuple congolais, peuple zaïrois, il est temps qu'on puisse se révolter, il est temps qu'on puisse se mettre debout, parce que Mboka s'est libéré, et il faut prendre les taureaux par les cornes pour tout libérer Mboka Nabiso. Donc, aux Alras, si ma mine était, paya, minéré, richesse Nabiso, biso, tofani, tozotala. Non, trop, c'est trop. Il est temps. Yawana. Bato yodit tili biso bato distraction ba fali ba ko distraire biso donc trop c'est trop to boya les camps ya distraction wana guerre to la munina guerre ya tili distraction. Mbote bana nga bawayoy na peti bino mbote nga iko konsepe iwayoy bana bwanga ako yoka balobi ke mwana nanga fali akoluka sali moko ya yena babi bobukaki ya yena boke bobuke isusu mbambulei na London babe chika ya beta na anje ayena ngai pe koko na bino wayo nali ko senga bebo senga na mwana nanga fali papa mboso eli mota generation nanga awa bana ba ko kuta tourner ba ko jonga Kinshasa ba ko luka espace ngai sina koli pesa ko sangana ebele na kokate mboso place yo ko vanda ka wana na assemblée tana pota to cha podium wana pona zana na sécurité podium wana mona nanga fali akobeta omoni place ba député ba vandaka ngana vanda pona zana na sécurité mboso tika place wana
tosengi yo bosenga mundeko na ngai tobinaka na Zaire ozoyeba badanse wana te wana hey. Botika nga nayaka obina na Fally Mbosso nasengi bosenga nga moko naluki sale mpo na mwana mpo bazobenga ye le rechercheur des salles tobuta na posa tobeta na kati wana ekosala biso malamu Mbosso message okomisa ngo epai ya tata bana de la République mwana ya kojonga biso pe toana posa kosepela toyemba mbimbi 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 ndela renta mbimbi Mbosso j'espère message est commis.